Bon dia, bonjour, bonjour, bon dimanche, hein. Welcome dans votre émission Gare Centrale, Gare Centrale, Gare Centrale. Alors, rendez-vous na biso nyonso. En tout cas, Gare Centrale ya babatu nyonso. Aux à la star, aux à la cordonnier, aux à la sapeur, aux à la directeur. En tout cas, Gare Centrale a fond là, porte pour na biso nyonso. Rendez-vous na biso chaque dimanche. Na 12h40 en direct à RTG à Oldor. M'appelle Fifi Si Weston, la bellissime de la presse. Alors, Bouya Yaeska, Bouzananda, Benga, Benga, Biso. Merci beaucoup à mon directeur, M. Dieudonné Sidia. Bonjour à vous, bonjour à Madame Stéphanie Mwabilou, Madame Christelle Mwabilou, Midagou, Madame Winnie Mwabilou, Carole Mwabilou, Junior Mwabilou et toute la famille Mwabilou, Maman Brigitte Mwabilou, Condination sur les cardons chez Kidinda. Bonjour à mon réalisateur Benjamin Luyé, les Pédi Pereira. Michel-Ange Louma, bonjour à toi, bonjour à Mike. Oh, un canal en anglais. Michael Chie, bonjour à toi et puis bonjour à ma famille la RTG World. Je vous aime assez de fois d'être dans la mission Gare Centrale, les apôtres Bissonions, bas comédien, bas homme d'affaires, bas sapeur, bas musicien, Bissonions. Rendez-vous dans cette écoute chaque dimanche à 12h40 en direct à RTG World de Mikinchan Cameroun. Alors pendant ça, la bino plaisir, bino baïbo lingi biso, bino baïbo pessi biso confiance. Et puis on va commencer aussi à dire bonjour à notre partenaire, hein. Monsieur Haridi Kaombo, Messi désormais. Merci infiniment pour tout. Merci de nous donner confiance. Merci d'être là. Fondation Haridi Kaombo depuis l'Afrique du Sud. Yamala Moubounga Rozo, ma ressource na Esika Outana. Mon aïe maman pour kende bien fondation en South Africa. Alors, merci aussi à tout le monde dans la biso na bandaku. Ah, je vous aime beaucoup de fois. Je suis tellement happy. Je suis contente de se présenter devant vous ce matin. On va écouter cette fois-ci à Benjamin Luyé. On va écouter Fali Poupa. On va écouter, on va danser. Cette fois-ci, c'est Benjamin Luyel qui va nous faire plaisir. On reçoit pour vous notre grand-père. Boni papa. Bien, madame, bien, bien, bien. Vous avez mal à moi. Très bien. Mamie, comment vous allez? Ouais, très bien, c'est Fifi. Ça marche, hein? Ouais, très bien. La CP de Nandongolati. Canon. Merci. Grand-père, toute une histoire. Ouais, Nangaya, mamie Lila le baron. Natalanan. Il y a la volume 1, la volume 2. Volume 1, volume 2. Grand-père, toute une histoire, c'est dit à Kobe, c'est histoire à carrière dans mon bimba. Ou bien histoire à musique, heureusement, on a mon cousin. Beaucoup plus, ok, dans la carrière. Carrière, ouais. Dans le chant, chant, to sel ba reprise. Il y a une reprise de chant moko yakala. Ndam, ba chant yakala. Il y a une pour arriver à toute une histoire. Donc ça veut dire que zone sous recours à l'authenticité. Mais la histoire auto sur les grand-père, marami n'a pas penso kuta na mingi na kati carrière na. Ba point négatif ou positif na. Déjà côté négatif, peut-être on va révéler. Bon, déjà mort il y a un collègue où nous allons y travailler dans le monde. Mais il Fifi, le Foudé, Walengo, Espérant qui s'en gagne, Dido Yogo, celle en général. Déjà pour un peu négatif. La période de moi à ma vie et puis comme un problème est belé makasi ya malamu sikoyo André ya mabe et puis na mawe mingi ya malamu nango sikoyo ya malamu ndenge que bon naza oza lipambo lo bimisa ba chanter pour na ngai banto banda nango malamu déjà neti ndenge naza na faila déjà non yemba surtout 3-8 ans. Ouais, mingi ezalaka kaka 1 an, 2 ans après bon. Ma fait les décès combien de temps on a grand-père? 6 ans. On sait comprendre la bino, hein? Ça marche, ouais. Et puis santé, c'est bon, bonne nuit carré. Alors grand-père, pour tous, toute une histoire, tu rejoins où appui, la bédition, parce que surtout que la bédition, mais comment ça va flash disque, bah bleu moi bon. Toute une histoire, et ça, quand on a maison gréco. Gréco musique, il y a ça dans grand marché. Donc, maison a dans grand marché. Un grand marché, donc Batignon se base un peu ça
bayoka toute une histoire toza na c'est faux parce que bon déjà volume 1 à 2 to tosuki wana donc 1 ezali banzembo ya reprise banzembo kala ouais kana moni Mireille la japonaise la reine de Saba c'est le déclarant Fleur de Lys Doucouré Chicha Evelyne Bolingo sans venir et puis Bombardier et puis Cécile Kimia wana ya kala nyonso merci ka ça va bien makasi réponse Louakou Maître Vincent, je pense. Ouais, Maître Vincent. Ouais, et puis on a eu qui est Bogreffi Fouti là. Et puis Maître Costa, Kingo Limboka, de pas forcer plan d'amour. On a badé mon petit calé. Là il y a un comment ça va? Oui, ça va. Ça marche. Concert il y a le billet bien. Ouais, concert à l'obé on ezala ki très kitoko. Les années limitées. Ezala na limité na 7 mairie et pas ya Mimi Kumbu. L'espace je me retrouve cité donc vraiment ezala ki souka na concert. Mais batubeli ba mo to na pona ba mo na bino. Ouais. Référence à mes arbres. Est-ce qu'on peut répéter à Kaka? Oui, c'est un boulot. On a mon voyage trop. Non, on voyagera trop. On a un salle en voyage trop. Mais tu répéteras chaque mercredi et puis il y a honorable Nerombungu on a salué. Banga moyo. Fuma banga moyo. Tu as chaque mercredi et puis jeudi tu as jeudi Popo Kabaka. Na Popo Kabaka ça vous bosser non ne faut n'en doya ba jeudi. Au mercredi son assisi Carrefour jeudi maman na yo beta torana. Alors grand-père toyoka non ndi momo ka Benjamin Bielé. Tout quand notre grand-père pour mon exception dit moment quoi na tout le cato yo après babina posé la question mon boy pas grâce mon la star ah bien c'est là nous à la messe au bal là non parce que on devrait venir va chanter pour appeler na papa vous n'allez pas là pourquoi pas les rêves moi c'est nous répondre non na balité fiancé Azali Azali comment on est Oye bakaka ah ça c'est une bonne réponse non mais vous avez pas encore d'enfant bah Azali hein mais bisanga yebisa so faut à la grand-père lelo en face yebisa lo no sepela na ngopana na musala na ye elo na sepela tango na musala na ye façon encadre kabiso apesa kabiso motivation na courage donc yeba na ye soko lingi musala te simba te de courage on apesa kabiso motivation wana ya kozala toujours apte na musala kozala toujours na ba répétition na ba concert kozala à temps elo na sepela ka na ye lo sepela ngo te pas grand-père et là on a sepelaka nango te ezali ka ba rigueur eleki makasi rigueur voilà rigueur pour la musala aussi ils ont 26 ans dans mon la compréhension hein il faut le dire on parle l'oignon sepela nango te pas faillir bon monsieur surtout ça na ba faut pas ba faut pas na ya rani yepa yoka qui comme yepa yoka oui mais sinon là on a sepelaka te ezaka que azalaka asilikaka vite asilikaka moins vite mwalika moke akosilika vite mais à part ça côté ya bien en tout cas alingi mosala ozomona baka eza ebele oyo nakolobake alingi mosala na sens ke ata so nga naza te ye moto akomaka toujours moto ya liboso na répétition na concert ye mpe moto akoma moto ya liboso mona bato bafilme mosusu bazalaka mpena mona ya ozela nano bino to boso bakomaki mais ye mpena kote wana makambo nyonso tout kote wana eza mpena très bien baboulot vraiment en tout cas grand-père secret na ezala nini bavoyage ebele komona ezotanga makambo ozala na polémique te secret ezala nini bon ngai biso moni biso tokoli na zaiko moni toza bamisien mpona ngai toza bamisien ya zaiko toza bamisien tobimi na zaiko éducation biso tozwa kuna ezalaki éducation ya bapolémique te biso toza édike ndenge mosusu alors mpona ngai secret soki mpona secret ya mosala ezali kaka patience et patience eloko nyonso tout il faut kosala yango moke moke soki obayaka noir obaye moke non quand il y a peine la musique il y a une noire c'est bato mosusu na mpo atravaille bien fa noale donc conseil ke ezali ke biloko nyonso tout fo moke moke soki obayaka mwa pele efezaka moke tout parce que bazo bato excès oui excès nango minimum ya moke moke nakanisi okomaintenir masolo nyonso tout kitoko on pose un bana combien nga naza na bana 5
Vous avez marié, c'est lui? Nous sommes mariés. Madame Arawapi. Madame Azaba, on s'est en cheval entre les Kinshasa, la Poto, tout ça. Mais la minute, tu as un poussé. Ah, na Bruxelles. Grand-père, le bango mouké, ils ont une surprise, moi, je vais bientôt. Na mon abino déjà. Dans le coulisses, na mon mandat chante, na mon grand-père, na mon le fombo. Et puis na mon lambe. Bah, puis na bo Kenya, bozui des femmes à tout le monde. Bina na bo ke Japon, bo ke Sani, ba ko pango ya ka équipe na bino wana ba msima zo ramonter raponi. Bon, normalement, ils selon mon go, tu vois, au bête la montée, au bête la selon montée, c'était mais apparemment toujours ça la Beng Sibiso na Japon. En Japon, pour moi, bandou les mots boy, mais bandou les mots boy, il y a tout sangani quoi. Tout sangani. Mais à la ka équipe wana, vous changerez te kakande vous awana. Donc tu vois, on change pas l'équipe qui gagne. C'est l'équipe on a marché, donc moi on change ça. On parle de l'os fier na balé que yo ba ici dans la musique. Le quoi bana. Bon, ngai balé kinyo surtout ba yé en tout cas na ça plaisir na bango. Na golo ba Fali, Ferré, Héritier, Cabossé, Fabrigaz, même Robino, Modibo. Ceux qui osent un concert au pays Sabango Bazo dans Siko, faut que Sabango ni. Nga ceux qui conseillent dans le pays Sabango, na Sabango kaake ba cha boule na bango ezalaka na boulot. Basa la guerre ya boulot. Ki moninga bimisi pala ki ye pe fa travailler pour asala pala ki eleka wana. Mais ezala te ke bazala na guerre ya kofingana. Bazala na guerre wana te po guerre wana ya rapporter bango rien. Bazala na guerre kaka ke na sali pala ki na ngai. Okuna asali yenga lokanga na sali pala ki na ya sali pala ki na esimbi en tout cas nous faisons ça la pala ki eleka wana. Guerre ezalaka na côté boulot. Mais ce guerre comme nous makambo vie privée wana pena en tout cas na yebisa bango ba kosala rien. Vous na ba chanter za basse za fier na banane. Na bango nyonso ba collègue na nyonso basala mosala kitoko. Mais au Penza so yo ko. No bango nyonso. Non bato yo kabino na ndambu c'est la biso extrêmement bon en direct. Na biso bato belé bazo landa biso so tokozwa exclusivité boyimba kabino mbale mariage na bino na loyembo sa anga malamu makasi. Sisi yo pesinga folie d'amour. Uta se tolingana na yo. Nakomela whisky kaka pamba. Sisi ena langwe se yo. Na boulevard na kokatisa. Gwema ena langwe se yo. Na biro na kosala jolie photo na liboso. Na zando na koteka chérie na banza seyo. Ole isanga mungwa ya basenzi mama na yebaka te. Nakomela whisky kaka pamba. Sisi ena langwe seyo. Ok, c'est commence bien, finit bien. Grand-père Soka, là, Thibaut, c'est vrai. Ou là, t'as ma casse, mais on a rendu côté bien, on a besoin d'un grand-père. Petit karaté, dernièrement, on a beach, jean, caca, napolo. Eh, grand-père, on s'en va voir, Nini, ma gagne le zengaboué. C'est que nous avons un peu de temps, on va faire métier. Ça, on a mis que n'a pas fait. Bon, on uniforme. Vous avez surtout ensemble. Tu as vu Servos Niakos, Papa Wema, Personnel, Menea et tout ça. Missapé Belé, on a Katia Masolo. Donc, si tu as sauté, et comment donc là, tu as bien un connaisseur a position in grand-père. Non, moi, je griffe.
Non, on est dans la boutique, dans côté ezali boutique Casa di Abraham. Casa di Abraham, il y a Jimmy Mofosa. Il y a des gens qui ont une collection tout et panaï. Donc, à Teka Tour, à Teka Bayoshi, à Teka Bleu, surtout. Donc, pareil. Alors, grand par mot de la fin, Madame Faye, la mot de la fin, Nabino, prochainement, dans un pause, Nabino Menenga qui n'a pas vraiment émission, Nabino, question, le baquet, Nalingi, ma caméra polémique, t'es pas grand-père, ça me tapé. Ouais, mot de la fin, papa. En tout cas, vraiment, c'est plus trop. Merci. C'est plus trop, vraiment, dans l'émission, il est bien. Et merci. Puis, dans le groupe, il y a RTG. Tout ça, puis c'est mon beauté. Merci. Et puis, dans le pays, ça, moi, on a Arlette Benjou. Aza Rolanda, et c'est mon potato. Et puis, bon, Patouazé Bélé, on peut ça général Célestin Benama, mon potato, Naïbi Kazo Rolanda, Big Master Njuka, directeur Big Master Njuka. On a fait ça mon potato placé à Zali. Alors, Naba on a fait ça mon potato. Madame. Ouais, donc là on a pour le programme de chaque mercredi de répéter et pas il y a honorable Néron Boumou Bangamoyo. Dans ma tété, tous à la kawana à partir il y a 16h, tu vas pas nostalgie. Bayaka wana ebele, bayaka kaka bon mesende bayaka. Et puis chaque jeudi tous à la cana spécial jeudi Popo Kabaka donc sur Victoire wana Kacho Koti. Dans le prophète, au anti-choc, au grand complet, à partir il y a 15 heures. Pour nous, beaucoup de numéro de téléphone, pour nous pour s'abonner mon adresse, nous allons contacter mission. 097 043 97 56 17. Programme ezaka après ko kundande ko na biso système mayala pièce na biso ezongi bena normal to bani bena premier épisode titre nango ezali des enfants d'abord ezali idée ya kutu na biso papa Makiza bana déjà chaque jeudi na 21h juste en antenne et puis rediffusion mercredi na 11h to bani la premier épisode to ba eza pièce moko ba to bazo temps consommango ba mona pena ki Chichok Luenge et tiki pena te mais zo continuer ko ça musa nango merci siwa tout ça musana ne tout ça na biso et puis maître Fabricat Salva na ilonga la place aux ali ko bossa na pesa mo ne héritier wa tete faut na pesa mo parce que bazo continuer ko soutenir toujours artiste mo ilonga kala ça peut pas monter en direct te bango il faut na féliciter parce que si on a qui va concert au moni va ça la bien ça la très bien qui tu vas valider moi va me quitter ça OK ça c'est bien bonjour héritier Watanabe Goga Toto ya Tembe félicitations 5e vitesse pièce na biso et donc continuer chaque jeudi à 21h30 et puis rediffusion mercredi jour la répétition tu répétera lundi na vendredi na veni India numéro 6 na Kasavubu na mec musika na pesi mbote na ingénieur Jani Bikilako vient na ngai coach Chiko Mukeba international vient na na CP la 3 na contribution numéro na contact eza plus de 143 89 62 63 503 plus de 143 89 62 63 503 ingénieur Fabrice Bedika na masina sur le joint de wana boka bino ezate pour minute dimanche le Nyakala c'est quand mboni bonjour madame boni jite te mulopwe pas pour bien donc azana poto mais mingo ina na ina nous na sola na nous culture award ouais vas-y après il tout la même il y a dimanche on a le culture award voilà ça dépendra de vous donc vas-y on commence d'abord par ça culture award merci culture award déjà 3e édition c'est pour bientôt pour tout prima ba meilleur news tout il y a année news tout ça déjà na 3e édition
to retenir date wana eza le 7 avril oyo topesa baprix batrophée de meilleur na moto tu azosala mosala na ye malamu ndeti yo déjà partout na monde entier bapresaka mosala na yo mpe ochange ma couleur mobi na ndenge mpe ya bien quoi. Donc lieu de na biso eza déjà connu na restaurant New Vision ex le millionnaire awa non loin na RTGA wana nde esika tosala 3e édition ya Culture Award oyo tosala ngo premier dimanche ya mois d'avril donc les 7 wana tozala après nyonso basala mosala malamu tocontinue na mosala na biso malamu mpo les 7 ozwa prix na yo vraiment ezala bien numéro téléphone oyo nyonso aza na besoin contacter Culture Award mpo asbel eza les amis de la culture toza mpe na caractère social le 15 octobre eza journée mondiale ya lavage de main tosala ngo na homme de VR ya Kitambo donc quelque chose oyo tozwaka epai na bino basififisiwa epai ya bato nyonso déjà na oyelo faire part na yo dimanche prochain contribution na yo esala mpe bien na bakoko na biso baza na homme de VR ata mungwa sukali topesa bango le 15 octobre na cadre de journée mondiale de lavage de mains. Contact c'est simple, plus 243 89 79 28 630 soit une adresse électronique kimengatonton@gmail.com et puis merci beaucoup TKM papa nanga boni Robin Mundebu ouais merci tiana nuboy ah bien alors déjà pues on vivre na kinté na minute alors azaka placement mystique. Ok, pas de placement phénoménal. Placement phénoménal. En tout cas, merci beaucoup d'abord pour la parole. On peut une bonne dimanche na El Généralissimo, son excellence. Robinho Mondi, mon patron, mon boss, star, ou abombi ba vedette tout. Ndeko le bichana no binde ki to chaba ngoboy. Maman nanga na ina image. Image wana nde ekolo parce que image wana za weekend te. Concert to betaki na mardi na Académie des Beaux-Arts. Ezaki mardi. Dans un concert phénoménal. Ya ko saka. Non, c'est phénoménal. Et on a Robinho Mondi. Oh, c'est phénoménal pourquoi? Pour ni mardi batu babeta kate faut les batu ba ke misala ba lundi ba mercredi. Ba ki ebele na kona image wana. Image yango na fait na Benjamin lui et la biso image. Entièrement après to la ki sabato. Problème ezate pesa programme ezake to même ça peut batu ngambo. Ngambo la yo pe ozo même ça ba jouer simsu ngambo. Robinho Mondi ozo même ça ba faut ba chanter ngambo. So yemba ka bien te bozela ngambo ezoya. Ngambo za ni générique soso. Bon, to bombi. Fifisiwa, elle a dit, elle a fait. Elle a dit quoi? Elle a souri en français. Elle a dit quoi? Elle a fait. Elle a fait quoi? Elle a dit, elle a fait. Fifisiwa. Ma voix citée. Est-ce qu'il y a un soin? Ce qui t'aime. Vidéo. Ça fait comme la vidéo. Vidéo. Vidéo mtelakisa yo biso. Oni baba ça non musubo za ensemble. Ouais, fifi wa so moni. Qui vous a 4 vous avez bien non? Pas que équipe nationale dimanche au monde ba soda ba oya ba musuba sima ba contre-temps parce que tozo préparer voyage à Nairobi. Oh. Avion zongi wewa. To comme ça avion wewa. To zongi susu avion wewa. Pour to rutaki bushima. Pas non, na bandi na papa na boni. Oza bien. Bien habillé hein. Pourquoi pas tout mettre à kaka? Yo yebi wana na bête ya trop wana toro petsa ni kensi bayaka. Et tu wana déjà to bengana na kaida za sous sapé à kaida te so moni ba tchatche yeboye na makasa Jean Leba. Talaka deka tchatche tina senti tchatche, c'est trop cher. So na tekika sentiro bakatelinga partir awa na RTGA. Bapesinga moi 4 niveaux sur 3 niveaux commis na continent na sentira pas. Donc c'est trop cher. Donc ba tchatche yo mo monima Léopard yango. Le Léopard yango biso boulot. Kabwana pe d'abord deux parties. Vraiment Léopard et Kabwana raté équipe nationale Kabwana raté mais Léopard pe abana amitié zali. Aussi go cours de gras. Donc Léopard ou Jana ezali. Aussi go cours de gras. Donc Léopard a solonde yango tant au mona yomo monika te bilambe la tamia. Ta de gars ba chaîne système soin ba nini ande makam. Avec comme wewa. De lebo mabango ba nini? Ba sointe. Fredina Fengo le mystérieux. Ouais, Fifi, merci à toi. Il était comment? Tenez jugé, tenez correct. Dada Weston yeyo. Tane na lati, tane che, tane sali. Vous offrez point. Ouais, vous avez Martin Mangela. Ce n'est pas pour les petits enfants, c'est pour les papas. C'est pour les grands. C'est pour les papas. Ce n'est pas de n'importe quoi. Talarade na la tane che, tane sali.
Marambo big boss le roi de la forêt ebi Marambo oza comprendre esika za zolanda donc big boss le roi de la forêt tete ndai maboko banka ebi Marambo ayebi ne dada solaka o bilamba bana mikete c'est pour le grand ebi yelo nyina eza ya elongino za ya Android c'est que j'ai appris c'est pour le grand c'est pas pour le petite personne oui waouh on part par là boya la mututu fifisiwa ato yena yo zana makambo yo sa boya français fifisiwa tanga lelo basete tala mabende na bilambo ozomona o blouson oyo na biso 10 000 euros so pese 10 kilos pe lisusu donc pour là tango folia 10 bikolo fufu mamna ana mona ko pepa ni 15 baya o kindoki o niveau na ete ni 15 baya bébé sa pampex bébé inga mambo mtaye byango bana poto tango wa fe na motala ka bumba ikaji mutaka kalama Mike Lova forward esprit bitala mata yo jebimi o faut pepe calet donc mambo fait hériter Watanabe Goga 5e vitesse là où il est 5e vitesse hein félicitations Goga mais c'est l'ambassadeur suprême talaka mambo sali ambassadeur suprême fifisi wana kolé suki na cité bandi ambassadeur si héritier pas souhaité Sambe faut ça bon fifisi talaka discours vas-y ouais fifisi wande kana otako biso to tambola ba Congo Airways ko tonto kensko ndeka munene vena biso batutu ya Nairobi bozela biso tozoya Sapsi scène général de fort azawana Mwambi Rajabu azawana ba patron tout bo comprendre kala te de 4 travel abi makambo ezongi wewa na minicho na bika ba patron bazebele ouais te biso déjà to comme ça avion wewa parce que avion ezongeli sous wewa avec de 4 travel avec Patrick Wiwo le boss de boss Patrick Wiwolo ozosala mpona jeunesse montante nayebi ke coup de chapeau mwana bata papa Gilbert Wiwolo tozala miniti oyo tozebisa bango ake honorable Géry Biangani elonga sika mayela sika makambo ozosala tetenda maboko banki tetenda maboko banki yende babenga ridika omwa mystique fort ndenge amoni bino boye nde bokekenya boye ondre bokozwa mpe longo ridika ombo ridika ombo sorry topesi yo kaka sorry nde elobaka na jubek sorry oyebika mpo tosalenga te honorable Zakari Baba Baswe azotala biso na minute oyo Patrick Baba mikiliste bouliste idéologiste papa na biso Pius papa Pius papa ozosala mpo na jeunesse oyo ya Benjamin ya Benjamin Nicolo mon directeur Dieu donné siwa alors mon directeur Nicolas elle a dit elle a fait Fifi siwa elle a dit elle a fait mon directeur oyebi honorable Géry Biangani bosé belé Patrick Wiwolo mon boss ouais na bossanité kanta ya lala depuis Paris Zema Bilamba nouvelle collection aux comprendre oui c'est pas un arbitre juge pas la maman Jani tala maman Jani Verchach bana Paris bana Bruxelles bana partout donc certes na bino yango quoi check ouais vraiment bana partout na monde bolinga les rois soient les sobo na lati kitoko bena makasa jaleba mutu alongola ba jeune chômeur na Kinshasa so tonga ba école so tonga ba fête jaleba moi na Paris na peso bambo tebele mama Charlotte mama na Verlaine tala mokunza bandal batika na carte ya France au Kanga France la bonne sanité frère. Je suis avec ma famille, nos artistes musiciens, Villanova Forever, Boza Kitoko. Aïe. Nalouli Bino, Vina. Bonjour, faut pas n'a pas fondé. Villanova déjà. Fondé, bonjour Yachiri. Bonjour Siwaston. Et tu as combien d'années Villanova? Nakomi oyo lobi wana. Fondé. Répondre bien Yachiri. On va fondé. Nazalaki mais tobeta masolo ya lelo ndeza weza marambo ya marambo mais eza marambo soupe OK mais seulement le plus important chef na biso ezaki acoustique ekomi 3 jours te wana kanga na oloba ça les appels na professionnel chef na biso acoustique au serveur qui vit la nova malamu babina biso merci alors raison ni esali koza sous chef. Voilà, je te salue d'abord. Je vais jamais commencer de parler ça pour autant saluer lui-même, celui qu'on appelle Zegge au maître. Donc voilà, en fait, Villanova, tu as un système de ce mot instauré il y a 3 mois. Là, on a des bordas. Ça a depuis 10 années. Et puis voilà, et les villageois, tout va. Des bordas qui t'assalaient, Moussala Malam, ils ont raisonné. Qu'il faut. Et puis, moi, je déposais, il y a notre sœur Merveille, il y a Kenyan.
Et maintenant, il y a Thierry, et puis il y a notre chef 3 jours. Donc, l'actuel chef, c'est 3 jours. Voilà, on est là, on travaille, on bosse sur l'album. Mais il faut mettre ma boque, on a un salaire à Kitoko. Ah, tu peux te dire. Ça m'a cassé la émission. Chef contrôle, sénateur na biso. Francesco azongi susu. Azali chef na biso. Ah, il y a premier chef. Sénateur. Sénateur, yo comme le Sénat. Il n'y a pas qu'un sénateur. Si. C'est quoi Andé Bokondilelo. Chef, bonjour, bonne félicitations. Je peux être où déjà, chef, félicitations. Premièrement, bêter la biso, on va toquer déjà pour battre tout. La question est bino tout boire battre ngami. Nana prend ma choix. Nana banana pas non, ça biso programme ya ville. Vraiment on t'a mieux placé au Pesango, il est vraiment. Il est c'est absolument programme. Donc merci ma chère Cécile Fifi Siwa Stone, je tiens finalement à remercier le bon Dieu aux sponsors légal na biso numéro 1 les maîtres à l'obake ceux qui biso nzambete mon boulot bokabol ko ndambu to qui programme pas Joe Gonzalo les swagger Fifi Siwa Stone c'est mec c'est ça programme mon papa programme lelo roi mutani paso pesa mo juste programme où il a dit bokabola yo pesa yo déjà les 6 nous allons bon na Yaoundé précisément on a parlé du sport à Cameroun depuis le 12 octobre au Maestro Fabo nous avons travaillé en cheval entre la studio la showcase na concert nous allons bon na showcase le 12 août na France précisément na Saint Magazine pour il faut zone les 13 il faut zone pour les mariage il faut la mission de Messi quoi Lionel Messi marié félicitations bravo monsieur Lolendo marié quant à moi déjà on a fait ça un bon week-end avec tout le monde David Edité Tika Show Christophe Parcours présidentiel Doudini comme le pouvoir ainsi que Christian de Cornes et Sidia Pichu. Ok, programme à Villanova. Fifi Siwa on a profité de remercier nos fanatiques qui ont la bonne musique. Ndenge bayaki ebele na concert na biso ya samedi passé na foire internationale et agricole donc l'amour et la joie étaient au rendez-vous l'artiste a été en communion avec son public et ça par rapport il y a savoir-faire et puis un répertoire au très costaud tozalaka nango na Villanova et puis ba mission na biso ba ozoyemba makasi koleka ba leader ya orchestre belé ba retomber nango zomona ezosala que chaque semaine toza toujours ko prester ba concert. Donc les lots déjà faut signaler que concert ezali na Kisanso na 15h. Le 30 septembre toza bongo na espace Fumulando ex mama Umba na Kiseso wana tout à l'heure. Bina filé na kotaba ya chéri. Voilà quoi na 15. Ba ke côté na bon. Et puis David Omonie tout au balinga la bonne musique base la cible mise en jour l'album du maître et puis cible face au maître l'album du groupe. Il y a un moment toujours travailler au four et au moulin. Alors chef pesa biso programme bato bana posa boyemba bon c'est qu'il faut dire que bato baolinga mambosa là so bato bana posa boyemba bon album est marquant pour comme na niveau ni numéro de contact non album est en 2019 album est en 2019 beaucoup la soukate hein toujours travailler vraiment toujours travailler donc tu es banan biso non chant beaucoup na bana posa ba contacter bureau de Villanova bureau déjà ça mieux placé ba Joe Gonzalo ba Gina PMF ba CG na biso il veut le marié bina nyonso ozo négligé kende moto akosali solobi sala attention yoboyinga lelo mpona za maso mobotonga ndako kobenganga bebe yoboyinga lelo mpona za na rien jina mpenza janolowa bareve nanga etengamie plaisir nanga echifone chikicha eloko ekosekisa yo yango ekolelisa yo ebebe basakanaka na bolingo te eloko mabe esekisaka bien tanto elelisaka fo elbishuka bolingo esekisaka lokola eloka mpe moeza mirasinale bina nyonso toyoka yo toyoka nani apres na programme na bino ok merci lolendo esiki na motalo lolendo esiki na motalo akomi kobondela nakomi kofukama nakomi kobondela na tirage nanga apa alitaela mokala yembela yo nzembaza chikicha nakupenda sana I love you Ben Willy mon amour maestro asepelaka 6 étoiles chaliazo comprendre ya tongola mosaka
biso lelo kwa meme kobala nute kolisanga na nute kokima na nute bebe bazopusana pene po bayokike na pusani pe na tupali lobizokinga tesio mokongo kaka bango bakoseka maanako balelisa kofie tuba soki bolingo ezalaki motuka komaka na mbongwe mpe nasomba jiliki nsima asala ya ngai bien privé nakabole na moto te nakozala aleze kokosala ya ngai moko jires mangoi akozala ya ngai moko bana kiseswe toya Chef autosisa, sénateur mama lele